mwana ya mama Nicole yaya ya Jos Ngunza yoka nef lumière nenga yembi yo olingo ya tata monana ata orango kasuka ya niye oluka te okomangamba ikola bali mangaina ya mole mamonga masimo maseneki e maraka kakelini na yo enada ozaliwanga. Voilà, bonjour comme ça à tous les fidèles internautes qui nous suivent de partout, à travers le monde. En tout cas, que vous avez vraiment ébélé, vous avez branché, vous avez scotché, bolingara biso mingi mingi, bolanaka à Beni Africa TV, RDC chaîne Moro Oela, news Yesika Makamu Yesika. Namboka, en tout cas, Patricia Beledou, Soda Makasi, Maréchal Nazaraka, wana, justement pour envoyer la rabine Bilo Kongo Yassika, pour nous apporter la rabine 1+. Alors, aujourd'hui, spécialement pour vous, je reçois un artiste musicien du groupe Cher à Fabrigaz. Lui, c'est un animateur. On l'appelle comme ça 3 jours. Naïe Tomeka un peu Kosolo là sur ma réalité ni la musique congolaise pour n'ité mingi na o est lié moko en personne na groupe Cher à Fabrigaz. 3 jours naïe bité que si c'est bon à approcher voilà l'artiste yo na 3 jours artiste boni. Zamba batela na nzambe kitoko et bonjour bonsoir na batno sur Orlando biso ça dépend ba herbe biso voilà qu'on a ces plans na bino tropi. On peut s'embêter dans Maestro Fabro, le maître de la musique africaine, Zogum Passa Fabro, dans ma matérialino, Jay-Z et Bébé Brian, c'est Planabino trop. Hervé Baman, un garçon complet. Voilà, en tout cas, moi parcours, on qui est expliqué. Parce que début que la minute, on n'a pas Fabrigaz. On n'a pas Fabrigaz les maestros, bien que Msous Baké, là-bas, on va contre-maître, mais il y a non, on va nous mettre. Et puis c'est moi parcours, on a eu bandika maman, on a tout quelque part, on a eu. Ouais, merci. Ngai na bandaki na quartier na biso na paroisse na biso Sainte Bernadette dans le quartier. Ouais, na Mbanzalemba, ngala mona commune Lemba, quartier Mbanzalemba. Na paroisse na biso Sainte Bernadette na ema na chorale Libiki et puis na gobeta na Genista, to accusation kasa mona chef na ngai acoustique 10 match et puis na gobeta tout et pas il y a vena biso Soleil Wanga. Après directement, Mouto Sali que pour battre et banga boé, tout Lucana boé. Ben ayo pe na Luca numéro na yo 3 jours. Maestro Fabro, Maestro Fabro, voilà quoi. Voilà. Combien de temps est pas à Fabrigaz? Non, qu'on est déjà 5 ans, 4 ans et demi déjà. Ouais. Voilà, tant qu'on côté pas maestro. Et là, on m'a dit, et donc, ça veut surtout comprendre qu'il y a vraiment donc qui signature à Liboso, et Binissa Congo, et pas maestro, signature à Liboso, Zakini. Tika 3 jours na la kizabango ko boaka bakosa o wanangai. Voilà, en tout cas te comprendre la signature nao directement le lot 5 ans banda masole banda na groupe ya Fabrigaz artiste ti le lot Zarawana au bois qui combien de vocales to banda na EP na pipo to e double album Poison Antidote Nyon Sozaki quand même ko signé. Oui voilà. J'ai au moni oyo j'ai allé yaka comment pusana allé là wana penga ili susu toyo yana cursus l'album du groupe oui kangi mikolo cursus c'est Binissa Congo eza biso ba villageois to continuer ko yebsa patron na biso maître na biso Maestro Fabro merci na confiance au pesa biso pe azo pesa biso ko pesa biso album pour album mais ça la m'a résulté il y a ba groupe et ça a résulté yangona Maestro Stalaki ke fo biso tozo album après si biso album a biso ba clip a bien ba studio a bien et merci na Maestro lelo so l'équipe boyo kata mona baba l'équipe tika kola ki sara ngai bambanda l'équipe boyo ki kintima l'équipe boyo donc voilà donc Maestro merci na et puis merci na ba mourir à la bonne musique ndenge ba yamaki album na biso ndenge ba continuer ko consommer album na biso. Et ça bien pour Nabiso, voilà. Et ça bien, Cursus te retrouver là on y est bien si na Cursus mais du moins Brassard et ça pas na binoto c'est longwa.
te brassard est longwandene mtana brassard il y a musique africaine il y a animation voilà il y a animation et ça seda et ça rache biso to garder normalement merci na grand prêtre Bill Clinton Seigneur Dangwe Bill Clinton merci nae poye atindika ba petit to ke liboso atel kwa ba ve mususu obwaka no sute libume komi munene jalousie pa baleki batuno boyeboyi basa boyeboyi te bongo te faut ça le roi ve Dangwe sur la bien et ça la bien voilà quoi et arriver là on peut que travailler na ba alimentaire ba groupe mususu bo travailler beaucoup il samaye les salariés mais entre vous au tikina nous fa groupe na bino OK peut écouter par exemple na ba animateur mususu il y a pas Kofi il y a pas Ferré il y a pas JDT par exemple Didier Lacoste et tout bon mais quand pour travailler les salariés bo travailler ensemble beaucoup ça na ebike na salariés trop na Massananga Goldberg na PC mbote ya wonge musique maison mère et puis tout peut okutana Ramon Muke c'est sous Blaise créateur na PC mbote Sika Ali. Et voilà. Bon. Naebi ke misusu bana bango ba bon. Ba travaillera bien. Mais ngala bango toujours vraiment tenté. Voilà. Voilà, 3 jours on a rappelé Karabana Kini qui est au zone à la cursus. Oh expliquer biso et le roni au bois capo na nini. Torozon awana mais 3 jours lelo 5 ans. Po bimaboye au bundi fort outi na ba parcours ti lelo Patricia Beledou moro boye soda makasi afandi abule vraiment que non fona zo numéro 3 jours na benga au bundi fort ba difficulté ni oyo leki nango o lelo matindo hôtel mawana obi enfin et que peut encourager belé bolanda musala nyonso ezarana ba pasi nango ezarana ba difficulté nango normalement pour au bénéficier faut au mona o le kana betape belé ngai lelo na opesa maestro merci pour koya pa ya maestro Fabregas na tellement na ba difficulté et belé te ba difficulté na ngebele zaka ngamo ne fona travailler fort pour toujours continuer faut to bosser dire ba difficulté zana no ya bosser dire pour na ko garder ko kende sous plus haut que auto za lelo ba difficulté makasi yango na voilà quoi. Et puis na baninga nga ba oyo toujours travailler ba jeune locaux nga to travailler trop to pesa to za na bolingo musala na confiance ba leader na biso et ko sala biso bien voilà to za na confiance ya ba leader mais ba leader ngo oyo lobi wana yebi ke baza bolingo te entre bango to pesa bango confiance ndenge nini po baza bolingo te et puis ba tout fait bino mingi bazo tout bon ngana yebi ke na peut-être dans ma groupe na bango bolingo na te soko ezate entre bango nde bat baoye ba nini fo ba sala po bolingo ezala mais ngana yebi ke nzamba akela biso na bolingo na ye na amour na ye pe mokilio biso nyonso to vanda eza nzambe soki olingi kozala na bolingo te devant moninga oyo aza lokola yo mutu lokola yo eza mabe mingi yebi quand même ran nango naza na yebi yango vraiment te no yo ratara na télévision porte-parole la groupe boye Kofi Olomide kuna na faire gola jibe piana kuna na Ronson otala rango yo les rois de la forêt na papa chéri baza ba grand ya musique ya Congo bango batunde basali po biso lelo boye to koma ba musicien to ando yo ka wenge lelo bang ndeti les rois de la forêt mtabimsa leader na ngai papa chéri même ma bango baza ba grand wana za makambu ya ba grand biso to bango mo ba binde nini ba ko arranger yango voilà quoi d'ailleurs ça rien à dire na makambu te wana biso te biso biso voilà quoi biso boulot obinisi Congo obinisi Kini na cursus to yo kango yo yebisigida engana yebisigida avec quoi yana sigida ya ekataba mama batet ligolwa matungulu toke weza izin na musique ya Congo mama sokeza izin for the light musique Villanova toke izin na musique ya Congo mama on le bitsa tazana izin na musique africaine papa yo olingi ba chanteur zwa olingi motombonda Kenya kamata olingi pianiste olingi Christian Solo
namoni alinga mimi badanses weza izin izin na musique ya Congo mama yo sokoza izin for the light musique Villanova donc izin na musique ya Congo mama ale biso tozana izin izin na musique africaine papa yo olingi ba chanteur Zoa, olingi motamboda Kenya kamata, olingi pianiste, olingi kisasolo. Namoni alinga mimi badanses, aseplana bango turo, alinga mimi kotalo pele, abeta bango batat nalket. Wande zanga. Abeta bango batat nalket. Second, so ito eka la même cursus, oyoka nze momo ezaka wana, iza iboda boy, lokolo. Chérie, na goma goboma mongwa. Zogi na yaki mamposa na gena kuna na bagaju. Bagaju ma petite belle qui toko batona tendresse. Balingo lokola, bote sulare na mesa. Zogi otambali na mesa etika na zero. Elobi, ogosi logo tobok, ogotika na zero. Dauda le mystérieux. Ogotika na zero. Lokolo papa, lokolo ye mama Ozana toye mama Sozana Ozana mogonzi wa biso toye mama Sozana ba yibe ngulwa mwasi Maeso Fabro waseki bango pe apamboli toye mama Sozana bakorompa bibola mibali na mbongo wa bibende meti noire aseki bango pe apamboli toye mama Sozana toge ngunya swaka moto benatina o Zemana nga mawana pesa bakongole babina ngai yango nga na pamboli bajalu nanga mabamba manzambe nanga yoyo pambola banga mayesro toge nzambe o yano welengya matala la biso makambo yo bakoma ko financer bibola malenga na batele bafinga bango Fabro Papa zoni ni tina peto bite sokola répondre lo balobi akomi mpoli yango nga na bondeli nzambe na nga mbeka nzamata la mangamona nga na bango yango nga na pamboli bajalu nanga mabamba manzambe na nga yoyo pambola bango maestro kede du tweet voilà en tout cas nga participe le dupe la pamboli na bango la pamboli bajalu nanga nyoso na pamboli bango faut pambola bango na bakrinyo surtout o bobwa kaka je to nzanga na ngoti bon na ebite pona nini ezaka bongo mena ozana o fabrika za pamboli bajalu mais abwaki ba jeton ya dégâts yo yebi pona nini eza ba jeton te omoni nini tant to pambola bato photo lo bara oyo comprendre faut pambola bajalu na ba circonstance nyonso mais bien que vous masquer to masquer to pamboli bajalu inspiration ya ba mama ya zigida wana ba mama ya zigida o ba mama bakata na ba mitu en tout cas paix à leur âme ezara je crois si je ne m'abuse en 1997 ba mama bakata inspiration wana oyo yembi yango lelo na cursus et binisi pe ba congolais ozongo dans inspiration c'est le monde de Dieu omoni ezanini to vandaki moi so vandi matali atali depuis makamwane leka ba mission congolais basalara eloko te pona yango tolobaka rien lelo oyo tangu to sa album na so cursus l'album du groupe ezara sengo pona lobango donc moi so atali abike no to penser na makambo wana oyo leka na mboka na biso nango to pensa kina yango inspiration ngo uta pa ye moko maestro pesi to yo moko ne mto yaka nango proposer masolo maestro Fabro asala ke belé et belé comprendre tine 3 jours à telemi boye eza pona ye nzambe asali ke ye aide biso voilà yango to mona na boye voilà mise à part ba misa no mi balotanga ki pa wera otanga ki na mususu okochara bien na ba animateur tout lelo na Congo problème mon résultat tant animateur mo to na problème te basola normal oui c'est le babisio mise à part groupe na bino zo 3 animateurs ba qui représenter Congo na RDC mise à part kolongola mai na 3 boss ngam na chabango
Non, ça sélection. 3 kaka. Longola ka pas Fabregas. Onzambe nangai. Sélection on a habité quoi. Onzambe nangai. En tout cas, bon ba ebele son a bina cha 3 et zala monke. Mais t'as 3. Depuis que vous êtes belé, t'es. Belé bon, bah toi travaillera bien, bah c'est belé. Hein, ata ba ve mususu pe ba likunya pour ba travailler te. Malgré mon seigneur a travaillé ti lelo ba ve mususu ba travailler mon pe ça va monter ma passe monter ma likunya pour na biso ba. Nani ba ve on pourtant pas ni bolingo tanga bolo la vérité te vérité ya ngona dans la lobby. 3 wana so na bina cha na cha seda ya bino capo. Longola eko. Ah, on lobby bisote. Bino vomate. La charité bien ordonnée commence par soi-même. Micha yo to ndimi me binote. Soi-même biso palais na biso. To binote bolongo na binote. OK, nandimi ba villageois. Ba bige to sa sélection bino da boza, to sa ba mususu. Voilà. Baza déjà. Goldberg ya onge musique à maison mère. Blaise créateur ya fait rigola. Nani susu. Ba mo belé. Tike mo te betre. Ponas ko na wala nyesu zaka mako. Na compter susu nani vena biso antibiotique. Vena biso antibiotique nani. Vena biso antibiotique. Ya wonge musique BCBG. Na bosse comme les gens tamissine. Voilà, c'est le mot boye Blaise créateur. Malgré fait chanter à moi likunya pour na ba petit mais wana vena bino. Ya ba andima ka te so tu ne bana ba travailler bien ya boya kaka de pas banda. On se ça etali sugo nega mais avec moi travaillera bien ça va succès na carré. Si le lopé continue. Ah ça va succès na tout ka lo jatike la ga makambo ti lelo yazo kwa sime voilà. Le mot Blaise créateur, on s'appelle le mot Yaye et puis on s'appelle le mot Goldberg. Yana. Goldberg et Blaise créateur. Yo bina cha bangolo bina sabilo na bangote. Oh raté. Te. Na ko sala ngo calme baza ba animateur lo wala ngai pour meza ke na che bango. Yo dayo mona coach o mo soki coach te avion et au mo kita suna c'était na ta mona makadam banin. Te. Impossible, donc la question est impossible ça là. Brassa pour ni bapé sorti. Yo posa na pas ni ka bapé si. Na lobby boye. C'est ngayo moni makambo ba pesa binisi biso pétrole. Mais la poison et on moni ba vem suti le ba ndi marabatute. Poligo mon seigneur appelle ça brassa et pas ya seda. Le loko manga oyora so ba tuni ve mo bona le gina tv ba tuni nene ni apechona bila pese brassa ana banana ba sale lote. Ah, tout ça la bino nini. Yango kozala pemene maso fabre za problème biso to nimi na biso bo finga bongo bo to sala musala biso to sepela na musala to ko finga te poto koma suba impoli to ko finga te to répondre lisusu te uneti maso lobagi nzambe o ya no elengi amatalelanga makambo yo bakoma ko korompa bibele baleka na batele ba finga na bango fabro po bazoni niti na peto ebite so ko répondre balobi comme impoli. Comprendre. Ce que tu lobby baloba bana bien poli. Voilà Fab. Inutile pour répondre. Tu répondre. Voilà, on évolue tout doucement, tout ce qui n'est pas vers la fin, tout ce qui est peu vers Kochité na kati idéologie, mais je vous rappelle que c'est 3 jours. 3 jours aza animateur na groupe cher ya Fabregas. 3 jours. Pour nini 3 jours. Et aussi résurrection. Résurrection. Comme ta pêche to utaki na place utaki utako ye nango. Na utaki nango, mai so abigete. Yosa Air Force One l'avion donc yango baba kisela que zola na maboko wana donc yango ma a commis awa Air Force One voilà 3 jours côté on a remercié notre père qui est aussi voilà tatouage belé na nzoto pona ni artiste kara ami komi ça n'a rien à voir na artiste sota mol après de pas na tatouage as artiste moni yango artiste tatuka okomara simple kanga mona misepeleli na sala boy bisinga bino bokoti showbiz bino to bokomi na bino liboso sima
beaucoup mo pesa sima showbiz ne yango nde makambo yango soki lelo 3 jours ozoyo kana na ndenga mukete parce que yo okoti masolo dondo zarawana zarawana ya mo tantine ya mo boye babenga baba nani bongola Marie bongola voilà ama boza no jo Marie bongola ama oza jo ama bo komino mades opesi sima bokoti na kati mama yango lelo 3 jours kangi kinyo binisi masolo non pesa merci na archinia sabwa Imenie dile, merci mingi na nkolo. Osala fabrika se mobalier. Oboyaka kosala lotelela mades. Po abulaka. Comprendre? Omoni nzambo akela biso. So asali o mobali tikala mobali. Nzamba za zo bate atio mobali okomo lula fokoma mwasi. Nzamba atio mwasi okomo lula koma mobali. Ti. Nzamba ebitina chakinga mobali, abitina chakio mwasi. Comprendre? Pona wana Nzambe ne mutu ayebi. 3 jours bakosili bango makambo yo ma elote. Shobizo kota ngote. Ngana biga Nzambe na boulot. Ouais mais ade ngana rango photo. Yo kebisi ba journaliste te luka ba preuve à la puyo yebi. Kape kingo so ka nga photo na buki kingo. Kama photo. Voilà. Merci beaucoup à l'artiste. Na ebité baza ebele ba olando balela fort balinga ope mingi ya dégâts ya danger kutu. So pesi ba ope mbote ça ba on peut vrai bien. Mais mikolo bozo ranate na beti tour na répétition kuna na moni binote. Problème mozani. Mikolo to na moi blocus date bandi babulo. Tu bandi quand? To banda gida babulo depuis mardi. Blocus c'est la gizini bloki bo répéter. D'abord créer sika attendez. Tu as dit normalement bloquiste. Il y a au paiement au travailler sous moi pour l'album du maître arrive suble. Bim moi trop mikolo. Donc faut bosser non bien. Et merci na batunya so ba consommer album na so cursus l'album du groupe. Album moi ba jeune album moi za na moi hein. So lelo ba bébé comment yanga noté carré. Donc sur le loba tika kola kisaka ngai bambandanga na kokufa mama le carré ça la biso bien maestro merci na yo et puis merci mingi na tonton héritier Minimbo HM merci na Aimé Boubé Bosaki à Loso Hervé Bamana garçon complet Fanny Mia qui est soldat et puis Bozamo Belé Cédric Minimbo ya Dema soki na kena ngamba ngola Elvis Fula ma force tranquille Nathalie Susu Weston Chimfundu Roi Bilamba na Luanda Timbela bango toujours Basa mwe belé. Moni olobité. Nani wana. Calibre 12, mouflette calibre 12 na pession mbote siko ali. Sandra Onema, Ornella Onema, basa mwe belé. Tout ça va boulot ya bien. Ba masanga tout ba villageois na ba villageoise tout. Na pesi bino mbote na se plan na bino trop. Ndebo sala ba boulot bien. 00243 numéro de téléphone. 00243 David Elouté Tega Ocho 89 95 49 714. David Elouté Tega Ocho 00243. Et puis code Amboga. Et il y a code Amboga. On irait place ya Willy Mouchine to comme rap. Aya code mondial. David Elouté Tega Ocho. Donc David Elouté Tega Ocho. Ah ngape na lobby na yoka eyokana. Azara mingi na Giscard Bomonia 243 89 95 49 714. En ce plan là binotro. Na moni alinga mimi ba danse. Voilà, 3 jours dans le micro c'est absolument l'homme BPCP Sabine à l'international qui nous suit depuis Paris et merci beaucoup à toi maestro Tabita balobi mon amour bien jeune moro boye bien que malade Mazara wana. Dimitri Bonganya en assistance Bambote Belé et na commission assister na nani hein? Kakam. Oh. En tout cas, tout le Raélien, je vous aime beaucoup. Bambote Belé, gros bisous. Je vous aime beaucoup. Junior Bella, ton alon, Rayo et Bika Masonde, Kende, Jules Man, mon konzaban, a lemba tout. Soza moi, la lemba, comme mon konzami, nous a Gilles Man, beau, c'est mon qui n'a rien à dire. Natike est artiste, en tout cas, c'est Pélissabi, une artiste. Ça, bon plaisir. En tout cas, tu as aussi ce PC un micro. C'est plat, notre. Au sala, bolo bien. Voilà quoi. Ozana, toe mama sozana. Ozana mokonzi wabiso toe mama sozana. Bayibingula mwasi Maeso Fabro waseki bango pe apamboli.
Toi mama Sozana bakorompo bibola mibali na mbongo wa bibende meti noire ya seki bango pe apamboli. Toi mama Sozana wansambe na ngai na pamboli moinanga oya kitoko na pamboli moinanga oya moto mbongo mingi na pamboli moinanga ya mosa melaka miliki mingi. O 3 jours otanga wapio na epelisi ba papa na lubaka na ngai yango. Et je bénis un chanteur congolais qui prétend être américain par complexe. Oui, américain wana. Moto na whisky. Mwana ya mama Nicole, yaya ya Jos Ngunza. Yoka nef lumière nenga yembi yo.